doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu vas original. 5 minutes à l'élobo, moninga ndenge nazali na esengo parce que makambo oyo na bandaki koyebisa bino yango oyo esalemi yango nazali kosenga na bino bolandaka 5 minutes parce que tant on a bandaki koyebisa batu makambo oyo lelo esalami au président de la République na biso bolandi ndenga lobi bato ebele bandolo banangaka César Ngadi Jalelo César Ngadi Jalelo boyebi ke esengo nazalaki nango tant président de la République azali koloba okanisa ngai mutu nazali ko souffler na matoi. Donc vraiment avant to banda nazali ko senga bino merci parce que après adresse ya président de la République o ezalaki dimanche to salaki direct ndenge batu ba sepelaki et pesaki ngai penza esengo makasi. Donc nazali avant to banda nala kisabino nanu parce que peuple congolais a sepela boekala. Peuple congolais a sepela boekala. Nazali ko la kisabino nanu bota na bilili bisengo oyo peuple congolais azalaki atata au président de la République a witi na palais de la nation tanga za kozonga ndengi batu bazali ko acclamer congolais a sepela kala tant on a vu que Félix Antoine Tshisekedi a ko sepelisa bana mboka to ko passer Noël na bonne année na esengo na kanisi bato bayebaki babande ko ndima bato musu babande ko ndima te le loto suki wapi na tsheli bino nanu botala esengo oyo kinwa azui amoni penza ke présent ayokeli batu nyoso bolanda bino moko na bilili. Fachi Beto, c'est du jamais vu. Et aujourd'hui, tous les peuples congolais, Baza content à Mambo Salema. Et ça, voilà, avec mon pote, mon frère. Voilà. 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 En direct. Avec Serge Moura. C'est ça qui vient de là, c'est fort. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, bye bye, Félix, tu sais que tu l'as mot. Félix, tu sais que tu l'as mot.
Mettez l'engue, hein. bino moko boito landa bomoni congolais alongwe na bowumbu bomoni ndengi peuple sepeli ndengi peuple penza esepeli ezali makambo kusakana te nazolakisa bino avant to kota na détail na mozindo ya makambo botala kaka ndengi président de la république azali kokota botala ndengi président de la république azali kokota bomoni ye akoti bozali komona na bilili akoti botala face à la musique à koti à telemi botala face na ye a longoli masque na ye a bandi koloba et puis avant to kende susu botala tangwa sisi koloba botala na bilili mala si oyo tangwa na ebisa bino ke président za noko mwana kini yaya botala mala si président tangwa sisi donc tout moi président moko konjo donc mwana mboka botala mala si bino mo bozali ko mona mala so etikali na batunyo surtout et komi ko panzana partout parce que mwana mboka sisi donc mala si la musique alobi bo swana na yonga na sisi abupia bino moko bo swana na maloba na lobi public que vous voyez au travers de ces images qui vous arrivent sur votre petit écran, il regagne son bureau. Un message un peu plus clair. Donc, binomoko bomoni o elingi kolobake fini la récréation. Récréation et sili
qui salume banda. Présent au moni, donc présent mandat nae et bandi suko 3 ans oyo mutaro sekana soute donc fini la récréation bozali ko pola bozali ko ndimate et puis avant to kota pour batum susu bazali ko comprendre te présent ayaki ko annoncer ba décision ayaki ko sala ba proposition te ayaki ko annoncer ba décision oyo et ko salema avant to kende na muzindo na epsa bino bomona ki lobby lundi le toza mardi président de la République ayambaki premier ministre Ilunga Ilukamba na sekisa bino boyebi eloko nini président de la République ayebisa ki donc tant quoi coach avandi alobi Ilunga Ilukamba naza na respect na yo mingi parce que ozana ba âge ba papa na ngai pauvre papa na ngai mais yo face yo za nango eza face neta ba sango mais yebaka ko za grand fa quoi. Donc yo oza grand fois quoi yo moko zoye ba makambo sala na société ya ba chemin de fer. Siko biso tolingi to sala musala. Parce que yo na âge na yo okokoka bolo côté. Omoni yo moko caméra zokoka bolo côté yo na âge na yo okokoka bolo côté. Donc na sengi na yo moko kende o réfléchir oya ko démissionner tinda lettre na démission. Parce que oko koka bolo côté donc siko biso qui salume bamda na rythme au biso to remema makamba mboka yo koka ngote donc Ilukamba zongi alobika merci papa zongi et puis Néhémie oyo ya nyangala kata Néhémie abengiye alobi na Néhémie ozo saka nanga yo bi age na zananga oyi maladi nga na zaka nango donc avant to continuer botala bino moko Néhémie makamba alobaki après discours à président de la République, quand sa président de la République a timbate, a président de la République, a reçu ma solo car a boyé, a ébi ma solo théo, président de la République a reçu ma décision tant que premier ministre Azaliwana. Conjoint FCC Cash du 6 mars 2019, il avait une majorité absolue issue des élections des 338 députés nationaux sur les 500 qui composent l'Assemblée nationale, à laquelle se sont juste greffés 47 députés du Cash. Depuis lors, cette majorité a été systématiquement confirmée, y compris il y a quelques jours, à l'occasion du vote du budget de l'exercice 2021, présenté par le gouvernement. Dès lors, nonobstant les multiples actes de corruption avérés à l'endroit des députés nationaux opérés par le Cash, affirmer que cette majorité s'est effritée est sans fondement et contraire à la Constitution. 3. Le gouvernement reste soutenu par une large majorité qui vient de démontrer à travers le vote du budget de l'exercice 2021 qu'elle est au service du peuple. Il revient plutôt au Cash de tirer toutes les conséquences de la décision de mettre fin à la coalition annoncée par son autorité morale en se retirant du gouvernement central et des gouvernements provinciaux auxquels il participe, ce qui entraîne d'office la cohabitation. Cependant, l'FCC rappelle que la finalité de l'accord de coalition signé par l'autorité morale du Cash et l'autorité morale du FCC était la paix, la stabilité et le développement du pays. 4. Justifier les projets prémédités d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Baron Bazo Boulete, président de la République, a cours accéléré la politique. Et puis, atakutu Néhémie na yebisio, atakutu premier ministre Azalaki wana, tolingai ko sala yango. Boko sala biso eloko moko te po bino constitution oyo bo sala wana ezalaki taillé sur mesure ya Kanambe. Boti ba garde-fou, donc bolobi que donc conseil constitutionnel les awana, donc Félix Tshisekedi sera du pouvoir après aller toko longola eso to longola ete toko longola na ndenga ta mabe a du pouvoir toko longola e toko cha na kati ya masolo oyo po Tambwe Mwamba azonga na pouvoir. Soki Tambwe Mwamba azongi na pouvoir so tokogite tokogipe ko bomaye mais bo yebaki te ke Nzambe aleki masolo nyoso tu wana bo moni esika bino bosuki bo tala bino moko ba image ya premier ministre. Avec une farde portée en bandoulière, le premier ministre du gouvernement des coalitions est arrivé seul en fin d'après-midi ce lundi 7 décembre à la cité de l'Union africaine.
Reçu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a eu une entrevue d'1 heure avec le chef de l'État. Les deux personnalités ont échangé seul à seul, en l'absence des collaborateurs de part et d'autre. À l'issue de cette audience que le président de la République a bien voulu accorder au Premier ministre qu'il a nommé en mai 2019, rien n'a donc filtré. Avare des mots, comme dans ses habitudes, le Premier ministre s'est refusé à toute déclaration devant les micros, malgré tous les efforts fournis par la presse présidentielle. Vous venez d'être reçu par le président de la République. De quoi avez-vous parlé? Mais le président de la République me reçoit souvent ici. Ce n'est pas la première fois que je suis arrivé ici. Non, je ne vous ai jamais parlé ici. Jamais. Mais ce serait une première pour nous, ce serait une très bonne chose, Excellence. Non, il faut attendre. Excellence, par rapport au discours... Sans commentaire, sans commentaire. Sans commentaire. Au lendemain de l'adresse du chef de l'État à la nation, au cours de laquelle il a retiré sa confiance au gouvernement pour insuffisance des résultats, l'on croit savoir que les conséquences politiques de ces constats d'échec ont été au centre. Bino moko boito landani omoni Nehemi botala na ba image ndenge to sala Nehemi to chayo neti kamundele tozo tumba bino parce que Nehemi bino penza bozali ba congolais so boza ba congolais ça m'étonne que bozala sima ya Kanambe donc neti Kanambe bozolo ba papa na biso loba tozo c'est la Kanambe aloba donc si ko tozali ko pema to marquer une courte pause poto yeb sabino samedi oya le 12 décembre à partir à 16h jusqu'à 18h ndengi bino bo sengaki na rendez-vous des patriotes toko yambela bino Churamboma toko yambela bino Churamboma l'imbattable Churamboma na yebi bato belé balingaki ayate pe bato belé ba sepelaki aya yango to salaki sondage et bimike to bengi saye mais na ndengi ya président na biso mema makambu na ndenga démocratie il faut to benga ye parce que Churamboma alobaka ye moko bapozaka ye ba question te na ba téléspectateur bapozaka ye te yango wana samedi oyo to bengisi ye po a répondre na ba question na bino nyonso tout parce que boyebi ne bandeli Churamboma azalaki côté ya président de la République akei ki sasa azongi a changer donc il faut to poser ba question to yeba bino mutu bosengaki aya Bolanda, à votre demande, ce samedi 12 décembre 2020, je reçois dans mon émission Rendez-vous des Patriotes, Chura Mboma. Merci Nabalandinho Souba Rolandangaï à travers Kleboa. Ça c'est votre frère, l'imbattable Chura Mboma. Donc, Oyazali Congolais, Mona Kingasana Soukape Yanchangu, et puis 3 fois champion du Congo pour la discipline Nangana Sala na full contact na kickboxing. Plusieurs fois champion de Kinshasa, je ne peux pas compter. Nayen Angola, 2 fois champion d'Angola, 2 fois champion de Luanda, 1 fois champion d'Afrique, il y a zone 6 dans les Soto. Nayen en France, 1 fois champion en Normandie. Churamboma naebi bato belé balingaki ayate, pe bato belé basepelaki aya. Yangon to salaki sondage et bimike to bengi saye. Mais nandengi ya président na biso mema makambu, nandenga démocratie, il faut to benga ye parce que Churamboma alobaka ye moko bapozaka ye ba question te na ba téléspectateur bapozaka ye te lelo epekisi ngai te lokola naza sportif na loba pe makamba politique. Je crois que lokola bomesalaki nango te yango moni yosala ba peuple congolais problème yango wana samedi oyo to bengisi ye po a répondre na ba question na bino nyonso tout parce que boyebi ne bandeli Churamboma azalaki côté ya président de la République akei ki sasa azongi a changer donc il faut to poser ba question to yeba bino mutu bosengaki aya Félix Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi lelo oyebi lelo na ko mona ba congolais baza normal te mais makambo yo ngana longaki na kana bino mais c'était ça. Pourquoi j'ai quitté les camps après avoir fait Fatima Okonzi, après avoir fait Congo Fort, après avoir fait tous les associations qu'on a fait. Après ça, tu sais comment que na yeko loba na face du monde na longwe na ka oyo et puis il faut boye baketa on a zako loba na longwe wana na zaki ni muluba na laki ni mutaï de pes et c'est aujourd'hui je suis revenu maintenant na peuple na muta peuple on a ali na lobaki na bino pourquoi j'ai quitté ces camps. 1 mariage wana eza normalité. 2 Félix Tshisekedi aza en prise na kata maka et puis 3 aza na compétence au gouvernement kate les deals qui planaient partout dans le Congo. Mais c'est aujourd'hui, 2 ans après, Félix Tshisekedi reviendra pour dire que oui,
des élèves qui n'a salé l'autre côté et puis dit le fait koufa. C'est comme mais quand moi j'avais l'avance de dire ça, mais bino bozaki na noté et déranger bino, yango na lobby, bokanisa te que le la mutapé si discours, c'est ça le changement du cap pour l'État. Moi je crois que c'est pas ça. Samedi oh le 12 décembre à partir à 16h jusqu'à 18h, ndengi bino bo sengaki. Donc je crois que donc ça makambo photo pour ça makanisi musika. Na mon invitation César nga divé na nga kleboa abengi ngai na bandimi ba bino nyosu bolinga makambo bina ya kolowa makambo na ngai. Je crois que bobi discours na ngai. Na yeko mona ba congolais baza naïf. Baza très naïf. J'assume d'abord tout ce que j'ai dit moi. J'assume. Oyo nyoso tout na loba, j'assume ça. Pona nini lelo Churamboma a changé. Donc ma question na bino nyoso tout et kozala vraiment le bienvenu pour Churamboma à répondre na yango. Deal oye panzani lelo. Obi makambo nyoso ezali après 2 ans passés, nous les Congolais qu'est-ce qu'on a bénéficié? Tozana maïté, tozana courante, tozana problème. OK, bino na biso, o bozolanda ngai, boyebi comment tozako kosa makambo pona makambo, o to kosa makambo béton ezaki bongote. Mais si le président aujourd'hui, il a reconnu en face du monde que j'ai perdu le temps, n'a salé pendant 2 ans. Mais il faut vous en encourager à voir non, mais ce monsieur nous a quitté, azaki en avance. C'est comme la Bible dit, celui qui vit dans la révélation vit dans l'avance par rapport à sa génération. Il sera mal compris. C'est moi. Un seul rendez-vous, c'est ce samedi 12 décembre 2020 dans l'émission Rendez-vous des Patriotes de 16h à 18h. Tous les peuples congolais samedi oyo tokutana awa na kleboa, tous les coups sont permis. Je suis là. Na Rosana Bino na Kleboa samedi. Tous les coups sont permis. Na lobi na zawana pona bino. Je vais répondre coup sur coup. Et j'ai dit, je pèse bien mes mots. Na ye, le rôle de looking à bino moko. Vous avez pas communicateur à bino belé par-ci par-là. Mais bon, mon équipe a na force. Voilà, la vérité viendra le samedi. Je vais parler. Et toute la vérité sera encore dite. Je vais tout dénoncer. Na robimisa makamusu na o na le bimate comme ça boyo kapena bien. Oh, bah, vous allez blesser, na c'est la tante Nabino. L'imbattable Churamboma, le king. Je suis là, c'est samedi. Invité principal de Kleboa à Bengingana Goloba. Bokanisa qui n'a toujours na nengena Goloba. Non, na loba bongote. Tokuta Nabino. La vérité sera en face. Merci. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Kanambe Arozwa, Masolo, Nambutu. Bande annonce ya Churamboma na sengi na bino bo loupé occasion anate Churamboma alobaka ye moko batuna ka yeba question te bino boko zala wana po botuna yeba question toyoka ndengi ako répondre biso nalingi nazongela sikoyo discours oyo président de la République a salaki oyo a libéré mboka mobimba tolingi tozwa ba point kaka oto sabino et loko a confirmé que la coalition est sili. Tolelaki ministère oyo ya Rwandais ya Ruberwa Elongwa, président de la République qui ministère à décentralisation et Longwe et coexisté sous soutien. Pour nabiso bato diaspora, donc président de la République a-t-il double nationalité, président de la République a-t-il droit de vote, président de la République a sali que na parlement bato diaspora bako kota na kati. Donc, la décision, la décision, surtout, bandai ko zela pour boye bake président de la République a yokeli biso banamboka a landi penza à la lettre makamunyo surtout oyo basenga ki na consultation. Bolanda bino moko besre auto chelibino. Très chers compatriotes, ceci n'est pas seulement un discours. C'est un appel à la mobilisation générale face à la dégradation de la situation de notre pays, voulue et orchestrée par les fossoyeurs de la République. Le temps n'est plus propice aux atermoiements, ni aux discussions stériles, ni encore moins aux intérêts partisans. Les replis tactiques et les combats d'arrière-garde n'ont plus aucun sens. Ce moment historique nous impose de prendre nos responsabilités en vue d'instaurer un état de droit et de démocratie, conformément à la mission que vous m'avez confiée et dont j'en mesure la grandeur. C'est pourquoi j'ai décidé de faire porter le grand projet de refondation du pays par l'ensemble des forces vives, politiques et sociales
que compte notre pays au sein d'une union sacrée de la nation. Par union sacrée, j'entends une nouvelle conception de la gouvernance basée sur les résultats dans l'intérêt supérieur de la nation. Il s'agit d'adhérer aux principes, valeurs et cadres programmatiques dont je viens de fixer ici les grandes lignes. Ainsi, pour rendre effectives et concrétiser les réformes envisagées, la majorité parlementaire actuelle s'étant effritée, une nouvelle majorité est nécessaire. En conséquence, j'ai décidé de nommer un informateur, conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition, réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. C'est avec cette nouvelle coalition que le gouvernement qui sera mis en place au plus vite conduira son action durant le reste du quinquennat suivant ma vision, dans le but de répondre aux aspirations du peuple. Au cas contraire, fort de ce que les raisons de dissolution sont réunies, en ce qu'il existe effectivement une crise persistante, cristallisée notamment par le refus du Parlement de soutenir certaines initiatives du gouvernement, comme ce fut le cas lors de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle, j'userai des prérogatives constitutionnelles qui me sont reconnues pour revenir vers vous, peuple souverain, et vous demander cette majorité. Le chef de l'État a par ailleurs appelé à une union sacrée de la nation. De nouveau, je vous convie à le suivre dans cet extrait choisi pour vous. Mes très chers compatriotes, forces vives de la nation, députés nationaux et sénateurs, le moment est ainsi venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques, philosophiques ou ethniques, pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de la nation, et que le Congo, notre cher et beau pays, dont le peuple est le bouclier et la force de dissuasion, cesse d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde. Misusu batuni pona nini présent à l'obeli minembo ete mais ce qui singai pour congolais monitango basalaki enseignement gratuit balobi obana barokende classe bongo barolia mikate ndenge nini mais présent ce que lobby ministère à décentralisation ezali lisute donc ba makamnet minembo ekozonga lisute azali na tina lobelela ngote puis boyoki ke proposition oyo présenti ezali kutu proposition te oyo alobi ke vote comme il y a deux tours au monique premier tour eleki deuxième tour salami deuxième tour ezapo na ba stratégie donc bino moko bozali komona mais lelo avant to silisa to kogi ko silisa te pona makambo oyo witi koleka na palais du peuple lelo tozali mardi makambo witi koleka na palais du peuple ezali ya kokamwa boyebi ke donc pétition yaki oyo esengaki ke mabunda balongola ye mabunda tula mwisi azaza mais ba député bazongaki lobby lundi bomonaki ndenge basalaki bapesaki basona bango bapanzi ba makambo nyonso tuna perchoir lelo baye wana botal la palais du peuple to relaxer bino ba image to kamu ndenge ni bato ya ba machette po bomona ka ke ba mabunda wana FCC bazali bato ba kuluna bato ya machette ba koti na kati ya palais du peuple ezali makambo ko kamwa yango na makambo to sengi na bakonzi batika yango te balandela yango vraiment tina suka botela bino moko na ba image. Donc binomo boeto landa makambo boye batu oyo bakoki kokota na kati ya palais du peuple ndenge nini soki ezalaki te ke mabunda mutu akotisa bango donc yango tozo kosenga nanu esalama te palais du peuple place oyo ezali ba votaka ba loi
palais du peuple esika moko ya respect bato bakota na ba machette ezali likambo kokamwa donc ezali kaka mabunda muta kotsaki bango donc il faut bato bazala poursuivi donc tokomi avant tosukisa émission na biso nazali ko proposer bino bolanda ba bande annonce oyo tolexaka bino ya ba partenaire na biso donc Sepela TV oyo ezali décodeur ya bana mboka ya mukio china poche tambo lisika to ozali restaurant Galaxy Mambo donc sans kobosa na flat Balis Santerre na 7e rue Limité en tout cas bo consommer congolais biso awa tozali po na kotinda bino bo consommer congolais parce que président de la République alobaki ba congolais faut ba koma ba millionnaire suivez nos bandes annonces. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu o ba chaîne ya France eza na kati ba chaîne ya Congo eza na kati ba chaîne ya Londres eza na kati o ngomona makambu ya politique ya sika o parti AA eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager na ngokeno partout lingi na bouquet ya Sepela TV mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Noël Nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez beau frère? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boyana Bali Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur. Bon frère, so comme on a limité, hein, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tous les billard quoi. Limité 7e rue résidentielle, hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Ouais, bon. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pour un mariage, Tout justement, salle de fête Pésalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balis Center. Un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balis Center. Nous disposons de studios médium standard et des luxe à votre portée. 2 appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balis Center avec terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondeko dans la commune de Limité. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.baliscenter.com. Flat Hotel Balis Center, l'excellence dans la simplicité. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo.
Event, Roms Event, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Roms Event. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Roms Event, le meilleur dans son domaine. Premier ministre, Tina ministre Azuka, Oyo Atelemela, Mokano Nangai Wana. Big rouge. Bana Nzambe, Balingami, victime de l'église bâtiment, Nayebi Koleli Mingi, Banyokoli Mino Mingi, Basasi Bino Mingi, Botika na Bandaku, Bamususu Balobi Tokosalela, moi et ma famille, Oyo Joshua Lobaki, Bamususu Babito Kokende, mais Bomonaki confinement, Bomonaki Covid-19. Bomonaki Covid-19, Bomonaki confinement, Bomonaki de confinement, était tout mon côté. Mais c'est très dangereux. Ton l'équipe va couper de l'autre côté, ton l'équipe va couper de l'autre côté, ton l'équipe va couper de l'autre côté. Sosola congolais, Yangona Telemi, par la grâce Yanzambe, Nakoki Koti Kate, Bandekolanga Congolais, Banyokola Bangona Maboka Bangunza. Pona nini mboka ya biso ekufi. Atanfumu, Yaba Mandona, Yaba Mbikudu, Yaba Zebola, par la grâce Yanzambe, na Telemi Pona Koyebisa bino ba victime de l'église bâtiment. Oyo nyonso azali na likambo, bozala ba malade ba futula menga, Yaba Kintudi. Vous avez des malades qui ont Chibao, Chibinji, vous avez des problèmes ébélés à Mabota, vous avez des problèmes ébélés à Mikanda, vous avez des problèmes ébélés à maladie spirituelle à la communauté de la Congolaise. Parce que Soukolaye, comme Milimo Yamabé, Lungwa, Tengai Mobali, Soukolaye, Tobelaye. Yango na Yekwa no Sebino, retour avec force, avec votre émission Évangile à marche. Et comme on a collé Katia Kleboa, original Cézangadi. Et comme on a collé Katia Congo Bike Ouji TV. Partenariat Kleboa et Congo Bike Ouji TV. Donc enseignement et poste. Big rouge. Binomo boito landa babanda nos na biso avant to sukisa émission na biso ndeka na lobarake boye bake makambu tout oyo to lobaka na kasi batu ba pesi 5 minutes raison président de la République lelo a longoli congolais na Bowumbu président de la République a longoli congolais na Bowumbu siko ndenge yemoka lobaki kisalume banda wandugu wapenzi musimame kati ya nchi inaanza bampangi ya Luzolo Beno Telama kisalume banda bana betu batuigwe jukani mujimu wapanyi bandeko bakolingo banamboka bino banso boteleme mosala e bandi 3 ans mandat à présent et ça 3 ans après na 5 ans ça 8 ans et on a présent lingi sous ba G ya kosakanate to ko parlement to Sénat gouvernement zo koya kalate na ba minute roya na ba heure roya donc boyoka ke donc père wana ilunga kamba ako démissionner pour président linga zo makambutu ye moko gouvernement Sénat parlement zala yaye donc blague za soute qui salue mes banda donc c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc c'est la fin de ce 5 minutes. Cette émission a été réalisée par Willy Kunda. Restez connectés sur Kleboa Original, vous n'avez pas tort. Nous allons nous retrouver demain à la même heure pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Kanambe Akozwa, Masolo, Nambuju, Penadikos.
doit mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des causes. Bien, bon, les camarades, au salaire, 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 au salaire,